Oui, édition Sili. Édition Sili Wayambo. Bozomona Wayambo wana. Bokoto, TV Bokoto. Nazola Sabino Wayambo. Bokechi Wayambo. Mwana aza kubundela mboka na ye botala. Awuti na audition ni nango lisusu. Awuti na audition. Yemo aza ko expliquer bino siko yoboyeba. Audition ya lelo nini po bolobaka mingi mais bato bazosala baction eza bato mosusu. Boni Wayambo esika wuti kuna. Expliquez na peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci à Edi Bolombo, greffier international, grand frère. Il y a propre, tout le monde a avocat, avocat. Et l'équipe bien, makambo ya maman ana ya maman na biso Kasai. Ouais. Maman ya Ndoki. Oui, ya makamba lokuta. Makamba lokuta. Ndekwa Chilomboa. Ndekwa Chilomboa. Oh, ba tribaliste wana. Oh, ba tribaliser les combats. Oh, baza ko teka Congo. Distraction lelo ba tutani na mir. Donc na remercier na notre tata Nzambe. Ye mutapesi ngai sagesse wana. Ya koyeba koloba pe ko maîtriser makambo. Merci na tata Nzambe batelanga na bitumba oyo. Seigneur Jésus batelanga, papa Kimbangu batelanga. Ale Moloto batelanga, Frombe Chebe ya batelanga. Barosi Mukenyonso. Ba Martin a biso tuba batela biso na bitumba oyo. Merci na ya Laura Sokoko, grâce à ya Laura Sokoko. Tout la benga. 4 avocats total. Ya Laura Sokoko makambo to l'équipe bien. Na omeli na ngapete avocat ba lobi donc pour présenter cette vidéo ya ba effet. Voilà. Pour les petits bango Olanda na lobi na ngamingi te kama mo. Yango ezomonana. Moni audition ya Wayambo yango wana alobi belete nana droit ko ba nembesu la Félix belete donc moni ba il écrit bato ba criminel les assassins au ba lelo ba te kamboka na biso mais toujours expliquer ba zairwa partout na 4 coins ya planète que bozala ka ba émotionné te biso to ba mibali oyo na ba Edi Bolombo makama sentiment ezate ko ba général ya kotumba ba commander so Baipo Waiza, Krisambola, Kokwa Louozi. Kokwa Louozi, Manga Pepe Mokonzi. Donc, biso toza déterminé. Donc, eloko moko eko bangisa biso ezate na bitumba oyo. Tolobaki violence. Boye la violence kokuta na violence. Boye ko défendre mboka na biso. O bakoko na biso batikelaki yango. Lelo oyo bandeko ya Félix basalaki plainte na bango contre ngai mais bakutaki nango même bapolisier yawa batémoigné ke boketi Wayambo azalaka te boketi Wayambo akomaki na 11h30 mama na ye moko aye komibwaka wana mpe moto abeta ye azalaki na posa mbongo bapesa ye mbongo bolole ya ndeko na ya moyibi o mutu eye munene ka STK po apesa mo a 20,000 alia donc victoire eza ya Armand Tungulu victoire eza ya papa Kimbangu ye nango likambo ya moto moko abanga te mais tozebisa bino kaki le 12 toa na Paris devenu babale ya loka tini mbongo ya sale ndenge olobaki le 17 bandeko ba diaspora bo mobiliser bato bandeko babima et puis na pesi courage na betida ya Inikin vraiment bandeko ya Inikin bolemba te bozala déterminé de toute façon tebisi lokola ye na le Thomas Luwaka apesi 48 heures pona évacuer biso pe topesi Félix Chilolo 48 heures 48 heures à 24 heures à subir grande humiliation comprendre le quoi il est très pourri Félix Chilo la tanga classité kanamba tanga classité bonimbo même ça venir à bana wana boyebi ke bana na batanga ta bazotanda mamayele le quoi boyaki ba wirwande boyaki ko détruire éducation bo réussir ko détruire éducation lelo en tout cas bana Inikin courage tout ça pour regretter bana Issa ISC institut supérieur ya IPN all bozo makamuna bino mais bomi libéré yo que personne bakoya komi libéré minuto bino moko bomi libéré Wayambo moni makamto banai ko bala bango bakota na résistance parce que ba université ya kala auto yebeli
hein il y a ba campus tout ça il y a Lubumbashi il y a wana académie des beaux-arts ba la ka vraiment ko la résistance na tango Mobutu mais lelo auto wana ko yebisa bango donc ndenge bazali wana sikoyo ba comprendre que Chiloro a yé na esprit ya ba détruire pendant université donc ba ko la résistance sikoyo tous on a besoin na bango et puis toujours bisa bango na batutu o bazalaki baza blessé o bazwaki babal na la contact na bango po ya loka sokoko azoti na mbongo ya basone batona très rapide et puis totiela bango biloko pe ya kolia c'est ça ba eloko tulukaki université ezwa conscience loka inikin betidia bazwi conscience ezali grand victoire pour na biso ya entre le 17 diaspora bo mobiliser ba bandeko babima et puis le 18 dans la marche na Paris awa tozolo bila toza unité na bao balingi unité biso to na kati ya l'église te biso toza clair tozo défendre mboka toza pour na peuple to défendre mabele na biso toza pour na séparer mutu moko te osala gube bosala ba vidéo tala boketa séparer non ngala za pour na kusangisa bato o balingi lisanga o balingi mabele tout d'abord bitumba ezali boketu wa yambote ya di bolombo te commander sauter o petit chomongo te bitumba za mabele il fait bon pour na kaya mabele parce que biso lobi to lekana to tikela bana biso mabele ni moi je crois que ya di bolombo ya loka sokoko de to remercier parce que azali déterminé ya loka sokoko en tout cas bande ko nanga depuis na botama na Zaïre tina koli boye na moni na note un fils du pays patriote alinga mabele na ye nationaliste o azana souci ya mboka wana mais mokolo boko découvrir kake ki ya loka sokoko nakasi bato boko tena ngenda mboka wana. Mais pour le moment, tout est dans la mission de conduire moto te, tout ça soutenir moto et mon il faut la déterminer la carte ya bitumba oyo ya bitumba oyo ya mwana ya edi bolombo to za biso ya edi bolombo na ya kiawa on nini makamizalaki to victoire eza makambo lokuta mensonge famille wana bazali famille ya lokuta kubana tata Tshisekedi Marte na bana netu mensonge miyibi yango na batutani talaka makambo Félix akiko sana Angola oya ye moko kutu ba Rwanda bazana akiko tsa songiso ngakabola parti munene ya MPLA ya kanisi a diviser partout a diviser donc musala ne on a mensonge donc moto a lokuta moi je crois que na remercier batutu otoyaki o ba soutenir biso na bitumbo tolongi bango bavoka bakati makambo et puis ndengeza tolobi na biso ka quelques minutes vidéo de kati makambo balakisa vidéo bandeko na ngai bomoni tosuki kaka parce que temps eza pe mabe mbula pe ezali eza kobeta tala ndenge toza kopola nyonso kaka mpona bitumba oyo voilà donc tala kaka bokobundisa bata ndenge oyo toloba te yo nani kilo ya makambo okokoka botuna ya loka sokoko nini yango lisusu botikela ngai ya loka sokoko pardon Steve Manungweni botikela ngai ya loka sokoko nde makambo oboyi esala mokili na yo oboyi ya loka sokoko tena na ba parti politique non nous on s'en fout tout la nina bengai tozo défendre mabele et puis to gagner bino bientôt mbote na batutu camionnette mbola mbote Dr Jafar awa toza kunate Dr Jafar kunate awa toza ingeta merci merci beaucoup en direct de Bokoto TV nde makambo Steve Malungwenu tosuki awa merci beaucoup to Pauline Mboula merci beaucoup ciao à tout à l'heure na 21h boy na Bokoto TV allez ciao